Donc moi mobali wana yo kutake mutakala te yo nde mutu olobaki na ye alakisa box na ye ou soit soki box plan eza ye te après kitisi ebimiki eza ye te donc atikalaki mutakala ntango bazalaki na madame na yo bauti tosala action na bango basilisi nga natia Colette Zemi Colette ake Kinshasa bato nyonso bayebi na quartier oke Colette aza na Zemi ake Kinshasa tozozela Colette na retour ya Zemi ekoma na Kinshasa na benga mwasi maso ozopesaki na sala accident Zemi elongwe bongo koma bolobaki te mobali wana aza impuissant atelemaka te impuissant kotia motu Zemi journaliste soko pianga réponse bata balabala bato baza na TikTok bato baza na balabala bopesa réponse moto atelema te akotia mwasi Zemi aza mwasi nga na bala so afungoli ba téléphone na olakso ba photo à jour oyo tosalaki mariage na Congo pas grave aux monde hein mais moi je te dis bon mariage balaka bosaki ni tout ça le mariage na nani non il y a un téléphone na nga so bien nani na Colette mwasi oyo kangana na zo bien nga Mario nga na Mario te mwasi oyo kangaki na mobali mususu na kata ndako na yo obala yende officiellement na bala officiellement na famille na ye beta porte ya ndako na nga place tozali obengaki mwasi te na bete oza deja ozoya Rwanda okomi obandi beta porte abo fungola porte ado beta porte ndenga malembe non beta malembe neni ndako na ngai nazala na clan ndako me na bosa na yango na voyage place na route mais wana yebisa ko daga wi na boyi yo oluka nga sute na oluko te ndenga na tiko na kata ndako na merci tanga fungoli porte yazo linga bima boy utika na malbana na kezwa mopepe nga po malbana ne to kitoke jaba ine mama Colette yo malbana ne na ine o mopepe nga bo bima ndeni zonga bona kanga porte sa nini oto yo leka kasingana kanga bite mobali mutakanga ka porte ndako yo leka ngane na kanga porte to kendolala tanga lobi bongo na moni bamo asaki ne sui na tolo esui wana ekoi nzoto makasi yo linga nzoto te nga penda nde naza bude nature na ngai po moto aza ndenge nzambe asalela ye nzoto na ye moto aza na baorganisme na ye motu na moto omoni mosala ozosala nga nasala bachaine na batv na bacaméra oyo ya minene ozo comprendre omoni naosala bapare ya minene oyo nauti aza mosu nauti mosala boye ezaka neti moto auti kalu na mikile tu vois Congo se reposer dans le sol ngolala mama Colette ya touché yezaka nzoto hein si na réseaux sociaux et alors on dit ka polo oyo yango pena pe na bo longola yango na live to fandi boye to moni video bimi Colette ka polo oyo famille ya mwasi na yo oyo yo kanaki mwasi wana na ndako oyo na mobali mosusu baye babengani obinga na saki mwa mokia na kulwa ko penda bakomoseka ye loba lisusu fo mobali Mario pas Mario babengana kosupa ezaki kobengana penda te en vrai dire ezaki ke non babengana ngala olinga su te non te kolinga su na tuni te soko olinga su Colette te olinga su mwasi mususu omoni makambo opesi nga délivrance naye na mwasi mo tobotana azala na États-Unis tomonanaka te tobenganaka te akenda na mwana na États-Unis ça fait loba 15 ans mais sali ke makambo mwasi wana reconnaître nga bengi nga il faut na rejoindre les États-Unis nouvelle yango wana nga napesa yo wala ngolo bani Colette azaki libabe Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland d'émission à Bino, Bolingara Ming. On est sur www.idéologie.tv. David Wembe, Masolo, il y a Balabala, comme Dabende, même Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Masolo, Balabala, na Sakabina, na bete la Rabino, Masolo, Ndengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo. Donc, David Wembe, Lelo. Nazana Katambo au point nini pona histoire au monde entier talaki le solo moko ya papa moko a publiaki mwasi na ye na mobali na kati ya ndako donc mwasi alibala azalaka na mobali na ye mobali abimaki aye akuti mwasi mutakala
na mobali mususu. Donc histoire wana esalamaki na beko oyo to na tineli oyo masolo balabala nazokota po nalakisa bino barealité ndenge nini esepasaki. Donc tozokende koluka papa oyo apibliaki to oyo akangaki mobali wana tokende kosola na bango malembe. Donc tozokota na beko na ndenge balabala tosolola bota familia bota mobos balabala papoti balabala Didier mutakangi koto nyoso. Donc la famille bato accompagner na bango oyo tozokende ti place makambo wana esalamaki na ndako oyo bakangaki mwana mwasi wana akotaki mobali akangi ye bazosala ye makambo oyo bomonaki et après tokosola na mobali nini oyo amonaki po mobali babengani ye na ndako wana après tokomona bazongi yesu na ndako wana totama malembe banoko boza bien makambo wana esalamaki awa j'espère que bato na bavideo balabala. Patron, Ouais, mon frère. l'homme du moment. Ouais. Watard. Kimeza. Na ngolo nzambe makasi. Na ndimete na okuto boye. Tele biso to abana nzambe. Tension. Normal. Destiny. Normal. Et ça vient bien. Normal. Ah Mario. Ah Mario la content ndako. Masola balabala toza bongo na présence ya papa Bertrand. Mobali azalaki te. Okay, mwasi atikali na sima akotisi mobali. Et surprise mobali asalaki azongi akuti mwasi na ye. Ndenge bomonaki wana bablo mosusu moya kotanga ngo eza te. Et après toyokoyoka ke papa ngo nzoka naza ne Mario nzoka nde asalaka ne kutu eloko te. Donc ndako wana makambo wana nyonso esalamaki awo. Ndako yango. Fongola ndako. Tozokota na kati tofanda tosola na papa eza na ndenge mabe te na ndenge oluka bese te mais na ndenge akoexplike nde monde entier boyeba makambo nini oyo esalamaki. Merci. Bon. Hola. Ndabe komi boye. Bana nyonso. Bango bakende na ngo nyonso. Bango bakende na biloko tout. Ouais. Mais biloko nyonso tout. Kiti nde kaka yango batikaki bo abundana babimisa kiti esimbi te. Nde kiti esimbaki te po kiti ebima. Mais bamemi biloko tout ya palais. Bakena biloko tout ya ndako. Donc na éviter tozala ya kofanda to na préféré to banda po kiti okaka yango bato bamonaki na film ndenge ezalelaki. Ouais. Kiti yango kaka yango. Monde entier ezotala yo bato bakoki koyeba soki oza nani. Bon, moi je m'appelle Bertin Mosolo. Navai na Katambo. Événement tout botali na TikTok, botali ouais par-ci par-là, il est na ndako na ngai. Il est penda awa. Mwana mwasi oyo batu ko publier ba publier ki wana. Akotisi mobali na ndako. Il est na ndako. Il est na ndako place toza. Wa kote mayala. Il est ndi pa na ngai awa. Alors nga na saka trafic na nga na niveau bananera. Ya pansa na pesi Raoul Tonombote et vote singa Safindonga na pesi Ginko Imbote petit frère ya Wera wana masanga na pesi wa mbote belé place ozali sans oublier Mike na niveau Belgique kiba yo pe na pesi wa mbote belé makamone lekai na ndako na ngai c'était passé comment mwana mwasi wana nga na balai depuis Kinshasa na famille na ye. Mwana mwasi wana nani? Colette. Colette. Mwasi na ngai. Mwasi na yo. Okay. Oui. Balai na Kinshasa.
tolingana na ye depuis na Lunda na ndako ya camarade nanga moko Freddy nazoya na ndako ya Freddy et tolingani tobando vivre esengaki ke toya Luanda toye tokomi na kati ya ndako oyo tant toye tokoma na butu na ye ba jour na ndako nakuta na kati ya ndako eloko moko te kutaka éponge za papa beto na mwale malembe donc moi si ozoloba wana bobanani depuis Lunda na lingele na Lunda bozwani na Lunda OK boye ko s'installer na Luanda awa ah bon OK donc tolingani na betela histoire tout ya vie na ngai oui ke paramètre ya vie na nga ta les aboye nazaki na mwasi boye zaboye awa na ye ezaboye mais na minute na mona fona changer na sala chemin musu on avait le temps de négocier au sola naye moi ça qui d'accord accepté na ndenge toye tokomi na ndako awa tant tokoma na ndako nakute avanda ka ye moko azaka ni mobile or tant toye tokomi ameminga papa lopango ayebisi papa lopango mobile nanga yeyo et banda lelo mutu akobandozwa responsabilité ndako kofuta makambo nyonso yeyo nga na bandi kofuta bagarantie ya ndako soki mwa nyonso esili contrat yango papa betoki to nalinga mingi badetail bato baotala masolo balabala pardon nalinga mingi badetail donc soki na comprendre bien olingi oloba na biso ke ndako oyo mwasi na yo okangaki ye na mobali mama Colette abandeli ya kofanda awa abandeli kofanda azalaki ye moko apres yo koya donc yo ozaloka ndesi Mario te on parle de Mario yo kutaki mwasi na yo na ndako oyo ozalaki Mario to te nga na ye Mario te ntango toye na ye tokomi déjà garantie ndako esilaki garantie ndako esilaki senga fo renouvelant nga na bimisi mbongo na ngai okepa papa lupango esi papa lupango mobile na nga yeyo papa mutu futa mbongo ya ndako na bimisi mbongo na futi ndako je pense otanga na so otangi na kombo na ngai ya Jean Zola Kanene kombo na ngai yango za Jean Zola yango batiao si mona contrat ya ndako yango donc contrat ndako eza na kombo na yo ndako oyo bayebi na papa lupango aza bana nde bango batelemi apo otuna bango baoyebiso na portugais oswa na bango bakoexplike oke ngambo na futa ndako po Mario akofuta ndako te Mario excuse Mario balesaka ye Mario basomelaki lamba Mario basomelaki lipapa Mario basomelaki bronze me nga na ndako so otuni katambor mobimba naza kuna mwana tonda ovandi na ndako odie bafi ebela katambor bato nyonso eza na importance ando otangaki ngandi te bayaka na ndako na nga bafungoli congélateur bazwi biloko ya kolia ezalaka na provision to Mario akotia provision na ndako te ocomprendre quand on parle de Mario bakiti oyo ngami nasombango Mario asomba eloko na ndako ya mwasi te mon frère aza mwasi nga na bala so bafungoli batelefone na olakisa so bafoto ya jour oyo tosalaki mariage naye na Congo pas grave ozomona mais moi je te dis bon Mario abalaka bosaki nini tosali mariage na nani ngai eti yango eza na telefone na nga so bien nani na Colette mwasi oyo kangana oyo azobenga nga Mario nga na Mario te mwasi oyo okangaki ye na mobali mosusu na kati ya ndako na yo obala ye nde officiellement nabala ye officiellement na famille na ye aza cousine donc batante na ye batravaka na baclaudia Sassou na niveau ya Braza ocomprendre batante Karine Colette donc nabala ye kobala na lingwala epa tata mwasi na ye video eza na pengrave na simbi video ya mariage nyonso eza na nde topesa biloko ya libala tosala fete na Kinshasa na veni Bosobolo na kwa Birmanie epa major Zolozolo so otuni major Zolozolo akoyebi soki Bertin yaka basala mariage a loger epa major Zolozolo papa so un mari akobala moto tozonga mpasi wana qu'est-ce qui s'est passé oya kokutana na événement wana oya kokuta mwasi na yo mama Colette na mobali mosusu na kati ya ndako oyo ok tome eza boye omoni ndenge tosala émission oyo nga na ye te mpona naza na mposa te na critiquer motu be naloba me nakoloba oyo eza réalité oyo eza réel o conscience na nga ezoyebisanga ke likambo soki olingi oloba eza lokuta donc nakoloba yango te
Oui. Na obeta lisolo o eza vrai. Colette toaki na ndako awa nga na déplacer comme d'habitude nde na voyageaka. Natikaki na petit na nga na die, po die aza petit na nga azalaka na Katambora awa, die avandaka na ye azalaka na ye. Die pa alalaka na ndako oyo. Die alalaka te, die ayaka kaka pure petit na nga ye wana avandi wana buta te maboko na litama. Po tobengaki kaka biso tobengaki na die nde mwana famille, mwana ndako. Alors nga na ye ko voyager na bima na tongo. Yo mpe na otika nga die si je me trompe pas. Tika nga na zwi kaka la malange na ke. Poso na ke na komi na malange na komi la mo pa boskas. Pa boskas na komi la wana, pa boskas na malange na parking ya malange. Alors tant na komi wana na zwi pe kaka na ke côté biso dozalaka na bananera. Na komi pe nga kuna normal. Abengaka so difficulté za batini mbongo olia. So difficulté za batini mbongo olia. Bato tu baza na Katambora bayebi. Colette na ndako nanga kenda wenze te. Nyonso ezaka na kati ya ndako. Soko na ndako ya Mario yo ke wenze te nde. Mais nyonso ezaka na kati ya ndako. Alors tozosola tosona emona na ta moko boye mwasi akomi indifférent. Oyo azaka so obengi osolo ezaka mambo ya mbongo. Bisolo mosusu eza te. Mbongo. De so obengi ka osolo ezaka mambo ya mbongo. Et moi j'ai vu que na ta wana na episenga bi na to sesa busala moko awa na bisaki ba mchanga moza libanda fa batamisa ngombe de repente mbule bete ma mchanga na nyonso sa nini ekenda na mona ja sina mabe et na vandi na se concentrer na ekota prière mo na sala ka mo ya un mois na esipenga bi na za ba prière so bengo zunga te pour se tracasser te se ngala za na ba prière na ba prière oui na beti prière wana pendant un mois prière esili. Mais chaque fois qu'on a zoata na bengi na tuni boni santé aux andenge ni bote na za normal. Au grande surprise mo suka na 20 na moi sa benga. O muni abo banda le benga nga suté. Nani? Ye mwasi. Mwasi na yo. Ko benga nga suté. Afadika ba benga. Atimela na gauche ils ont un téléphone. Ils ont un téléphone na ngai. Ko benga nga suté. Nga la su mwasi na ote. Nga jabu na osa ba engagement na ngai. Nga déjà boye. Oh. Mon Dieu. Donc moi ça boya fait avant. Mais on a expliqué. A bengi ser na nga na Afrique du Sud, a passé même message wana. Ser a benga ipsi nga oh. Bon, problème ezate ser. Loko les abongo na bindi na résoudre problème wana. Komi tungsate zwa kimia. Ser abi mo so to bala ka sikoyo. E bela mboto to pesa na famille na Kishasa. Mbongo ne kende ka boye Bertin nga bi ser za kimia. Na bindi na zosa na osala. Donc solo na ye abisinga bon jusqu'au yati kan nga na ebisina yati fin du mois abisinga bino yati fin du mois. Mon grande surprise na vanda bo le 20 na oti prière na tongo bande kuna nga to sambela ko sambeliza bien na via mutu so mutu sambela nzamba ko épargner yo ata problème linga yelo ndenge nini et puis so sambela ba serviteur de Dieu baza solo baloba vérité batambo na obanga nzamba ko révéler bango toutefois les kambo izo yela yo. Et le 20 wana na tongo nga na ezwa god na ngai sana benga ye sana yebisa ye ezwa god na nga na tongo na longwe bananera na kafufu na jui kara malange do na ba jipu ya kata eti na ikoma na Luanda na koma na 0h na komi ko te pas leader na 0h wana. Nakuti leader na kangite leader Moussa vous voulez pas leader vandi pas leader na episenga bino pour leader to na mesa obengeka mingi bof bengaki bof donc bato ya lakisanga na quartier ndeko nanga pe ya Kasavu pour leader baza mona Kasavu. Alors dans na kobi na epsi bof nena bunye na uti voyage na ina kase opesa ngelo mo apio na sa nini na mela leader elinga kuka tanga penga kuka na zumo na pia leader apisinga te ofuta ngati yo tu vois jouer kasi ko melelo rapio okendako doza ki yambeli o leader ayambela ngai. Alors vu qu'il y a déjà ba 0h na koma ilonda ba 0h30 et ba 0h juste le temps na vande pas Moussa déjà na zo déjà ba 30 minutes ya vanda ya to sola ka naye yo pesa nga sikoyo bana na misala penga mona mwa musala abina ngadi non lokolo eza beko ne to benga ba tinel abima okende yo moko ezate ezana peso mutu bosala nini
bokena accompagner nde tokolongwa na musa na mwana mosala ya musa to tokomi ti na porte tant tokomi na porte na bando beta porte na beti porte muta ondima te muta azofungola porte ozobeta porte ya ndako ya ndako na nga place tozali obengaki mwasi te na bete oza deja ozoya Lwanda okomi obandi obeta porte abo ofungola porte adobeta porte ndenge malembe nobeta malembe nini ndako na ngai nazala na clade ndako me nabosanaki yango na voyage place na wuti me wana yebisako dayeke wi naboyi yo olukanga su te na oluko te nde ntenga na tiko na kati ya ndako na nga merci oye obandi obeta porte moto alukaka motu te ezaki avanga nakende yo soki deja biloko bimaki okei nayebi nde nakei nga nde tokabwani mwana aluka yo eza te nga natiki yo na kati ya ndako vraiment oyo nga nafutaka mbongo contrat yango omoni contrat mario estce mario akofuta ndako mario afutaka ndako te mario basalela ye nyonso bon lem so ya ndako opesi mbongo na ndenge ya systeme wana nabonanga badetail wana non c'est là il faut beti porte moto aondima te na moko sikoyo na kati ya ndako bakiti omo bouge nayoki bakiti ebendani kwi bana kati ya ndako bofungola porte alors papa lupango telema azalaka aza chara na nga ye mpe komona join papa lupango sikoyo aye afongoli mwinda ya veranda na ye apelisi mwinda ya veranda ntango apelisi mwinda ya veranda esaliki papa lupango sikoyo atuni eke ngai na biso papa eso oyo chara awo chara finale ekose ngai na biso esi eza yo ngai abiwi chara eza ngai alors papa lupango apesi ngai aza na beti ye na fenêtre ana ozomona wana eza na kati ya lupango ya papa lupango papa lupango nde sikoyo kobetele awa na fenêtre donc na porte mwasi na yo abandaki kofungola porte te esengi nde na kati papa lupango akoti makambo yango komobeta abetele fenêtre ntango papa lupango abeti fenêtre ayebisi mama abo porte charage a 20 ans na porte tana porte alors ntango esali bongo après 10 minutes oki namoni mwinda na salon esali nini epeli po moto aya afungoli porte nga me mpo fungola porte yango orumeli boye ndenge nini ntango afungoli porte ye azolinga abima boye otikala nga bima libanda naki ezwa mopepe nga po obima libanda nde toki eja ba 1 heure mama Colette yo obima libanda ndeni nga bo obima ndeni ozonga bonakanga porte osala nini oteyo leka kasi nga nakanga abi te mobali moto akangaka porte ya ndako yo leka nga nde nakanga porte tokende olala ntango nalobi bongo namoni bamo azalaki na esui na tolo esui wana ekoyi ntango ekoyi nga ti ezwi esui lata azwi esui na god aya koti na chambre nga na ye navandi place wana mpo divan oyo ezalaka mopanzi wana tv nde ezalaka awa ntango navandi na divan natali sikoyo na tapi ya rouge na se namoni coupe moko boye na tapi ya rouge wana coupe oyo mpe eza yanga te te coupe eza ya rouge me coupe moko ya gris mais eza sali te de bajara mibali balataka babox te alataka kaka coupe mo ndie coupe yango azorepete yango tu vois coupe yango ezali sali te makasi natali coupe na coupe eza yanga te mwasi nanga mpe aza moke te aza monene me coupe eza ya moke coupe ekomi awa namonaka ja suspect belisa liboso nga azwaki yango wana ya coupe wana coupe yango eza sali te nabendi coupe wana nabombi yango pembeni natia yango awa alors ntango nazwi sikoyo motu na nga nazongisi boye na mire natie sikoyo boye te ye azongisa nga alobi miya kokota to lala te nga akomi kasi sikoyo ifo nasokola fo naluka eloko nasala nini nalia nakota yaki lala mbala moko ndenge nini fongola congélateur so babiloko oyo etikala na congélateur eza ochauffe osalanga na fufu nasala nini nalia ntango natie sikoyo motu nde boye na mire boye na divan nde naomona sikoyo makolo ya motu elali awa na divan na nsima divan ndo babelelaki kiti azwi mobali ala koti na nsima alalisi na nsima kiti omonaki nde makolo namoni makolo sikoyo mwana ngo mpe azwi sapato abombi so mpe mwasi moto abomba ye sapato so mpe mobali nayebi te namoni sikoyo makolo wana ntango namoni makolo wana alors ndenge esalaki nabeti sikoyo mobali yango nayebisi mobali lamuka yo awa oye kosala nini mwana mobali ntango azotema na kiti mbala moko asimbi motu abengi ye na kombo abi Colette obomisi ngai
wana mobali okutai na ndako mayala makana Colette yene mayala asimbi mutu alobi nanga obomi ngai nga na bisenga abomi yo te kota bima na nsima kiti yaka vanda to solo mwambala bimi avandi na nsima kiti abandi expliquer mwambala ndo beta ye ba histoire abandi kobeta masoloso tu ndenge ezalaki na bisenga bimi yo lobana nga yo sambelaka yango moni soki tolingi basi soki mwasi azosomike nga nasambelaka bato basambelaka na juge bao mabe te mpo nga mpe na priaka mais il y a des fois mona moto comment je peux dire azolekisa limite neti ke ye nde asambelaka obi aza mosantu koleka yo soit mobali na ndako kola des femmes baza mosusu na kati ya ndako bisabi yo sambelaka te parce que yo yebi nzambe tu vois mais nga na bandako oyebisa ye omoni ngai nazala na kati ya famille chrétienne nakola na lisala na veni Kasavubu na lisala l'église ya mission naza fanfariste naza réalisateur naza monteur à image nasa na CBS nasa na Canal King donc j'ai des cousins des frères au moins la kisa musala neti lelo donc naza famille ya Jina Kusaka on doit faire l'émission Karibu Varieté na Kinshasa ou à Bandango on a c'est ma sœur tu vois donc naza formé en tant que caméraman réalisateur et monteur donc profession nanga na tayeli yango wana muta formanga na musala za Rigobert Malala kwa sango malamu le parcours wana leki ya musala oyo yozo sala ndeko nanga yango wana na travail na ba alisala ba divorce tout ba ebinga divorce musoba ebinga très bien ba Christian ba ebinga bien donc ça pinda chaîne na suka nga c'est na Congo za CBS oyo na 24 novembre ba coréen chaîne nga na travail suka na Congo wana alors tango mwasi amoni siko ke mobali abimi mwasi amoni makambo se nini baby wala c'est moi mamu yo salaka omoni vi oyo menaka yo critique ngere nyonso ke nga naza ndumba nga na mobulu boso zo vivre na mwasi ça so qualifier yo ke mobali yo za boyeboyebo faut faire très attention c'est que moi ce que moni mwasi mimi base kwa loba tout le temps zo banoka yo zo ponto musapi c'est que yé même dans sa maman yo zo salati yo saka kinduma te papa nga na mboko na oloba leader yo wana vandi ye avandi ngaso na mboko na tambola na ebo sono bimana ko tambola na mama Colette soki na bimi ya on va expliquer so na bimi na bima na ye et wana za problème so na bimi on ne va pas leader mousse mais on est na ina Luanda na za mwasi moko bo na ndako moko bo jamais mais na malange za mwasi bon owa kinaza mwasi na malange na dire na malange nga za mwasi bato baotala yo bazuku na ngati ponga banda pe na malange te na le 42 na ndike na côté la mama Colette l'air mususu yo na malange za na vie na yo na basi na yo non ya mwana yeto awatali na côté non oui ngala za mobali na ko voyager na kina kwa moko boy on comprendre attention na osala mabe moko boy na linga teke mwasi na ngai ba bien comprendre ngo na linga teke na blessé on se comprendre na linga te na bala Colette na pesi mbongo na famille to kenda deux fois to te première fois to négocier famille boy ya mbongo boy na ngwa ya mukie faut bakisa mbongo faut $900 $900 900 kala libala sans compter ba biloko ba sengaki ba ntaba ba nzungu ba biloko tout tango moni ye mobali abimi bobani kosola tamba la bimi naki déjà monsonné okotaki mobali mutakala tango azalaki na kiti ya kobatama tango na kiti ya kobatama na pantalon ya pembe alati pantalon na chemise alors tango sikoyo tension nga jeke na couper na juste ko couper na telemisi na bisi mais couper eza ya yoti mobali na bisi nga te couper eza nga te na yebi mukolo na ngote on dit que tension menga na bisi bon ça va kiti ça pantalon pour la mona couper la tina se tango bala kiti si mama mutakala mbamo ipenga kanda donc moi mobali ana yo kutake mutakala te yo nde mutu olobaki na ye alakisa boxa na ye ou soit soki box coupe on eza ye te après kitisi ebimi eza ye te donc atikalaki mutakala tango bazalaki na madame na yo batu tosa baction na bango basilisi après on a ebisenga bi omoni sikoki yo ozokosa ozaka mutalokuta nde apartir ono mwingi mbutu nga na bango esa nini ebandi nganga moko bango mibale
azwi téléphone bando benga bato ya libanda na bengi bato basali nini baye bomona po eza comme preuve po eza te ke nakosaki po eza te ko naoluka réseau po abima oyo te banaoluka réseau po aboya mwasi me bapreuve yango oyo bino so bosala nini bomona mwana mobali mpa ndo explike mwana mobali wana soki olandi ndenge nasalaki ndenge nasolaki na garçon wana pourtant tolongwaki ne awa toketi na prison non bandeko na liboso bayaki ntango nakangi na butu wana bandeko ya mwasi baye koya na ntongo nango baye tovandi twando solola batuka ya quartier bake babengi sik babengi mbila koti na pale etango mbila koti non wana kutu na sote ntango tovandi na bango na butu na kati ya ndako mwana mobali andebisa mwana mwasi abime yo ozoyeba te ke mobali nofo asilika po akangi nga na yo na ndako na ye yo kosaka nga ke ndako wana ovandaka na mobali te mozalaka na mobali yo oza mabe mondo olingi okomisa ngai bilamba no ezalaka wa me bilamba na yango na saki wana oyo babaki babwaki mario biloko libanda non te par rapport ke mwasi soki alobi na mobali ke nga nazalaka na mobali te nazalaka nga moko soki ndako oyo mobali afandaka il faut indice ezalaka te koto pena bilamba papa basapatu mabaya ezalaka totaka basapatu tu bilamba nangaki ka wana koleta chande nango te atikango kaka bongo atikaka abongo me sikoyo netipa question abejaki koleta aza na mobali yandosane kaka nango yazosala ngo kaka nango tu vois donc mobali aza mobali akolete ko balingani ya sika aza mobali deja bavivaka na ye avanga na linga kolete deja bazozala na garçon wana donc koleta kotaki na ndako oyo nakilukala mais anazoyi biso ke mon frère cette fois-ci ntango nabimi nake bafaire ata faire mo esimba eza te tout ce que nasali donc nyonso eza kaka retour na retour okoki kosimba na gauche simbi te na place mosusu yango tosimbi kaka mbala moko boye ozwi mo eloko mosimba boye rien osimba boye rien nakomi komituna nzambe mais eza nini juste nasali nini mabe nini oyo nga nasali po makambo ekomela nga bona passer baétape oyo alors ntango tobandi osala sikoyo débat na mayala bandi sikoyo koexplike le type ya question bandi koexplike ngai mpona kote jesi baliaki basafu donc baote badivers na bango atuni ye telefone eza mwasi abolakisa telefone azwi telefone asa baki abombi oyo nasa bacoussin esprit naka yebisinga bandi obenga nabengi telefone bandi ovibre nazwi telefone etango bandi osala badébat mwasi bandi okotela mobali me wana bumi bituma neti nga na batumi baye na kati ya ndako yo mokolo ndako nga mokolo ndako mais sikoyo lokoyaki deja révélé par prophète Tichik apesi oyo bambota pensa prophète ayebisa nga mwasi no atambolaka mabe nde ozokende nzambe aolakisa makambo omona prophète moto arévélé nga makambo ni mutu na gauche ni mutu na droite ni mutu abenga nga prophète moto arévélé nga bina nga ndenge ozokende okomona makambo yango na video tokaki ozoloba nzambe merci ok napesa nzambe merci puisque bible elobi nzambe akotela toujours bainnocent so moto oza innocent nzambe akotela papa Bertel kofanda boye koyoka yo nazonga na video eya na place moko boye mama Colette azoregrete bato bazoloba na ye atelemaki mpendaa na fenêtre alobi boyebi makambo namonaka na ndako oyo libala oyo mpe mbaba libala boyebi makambo namonaka na ndako oyo comme si mama azalaki deya na baproblème oyo le mosusu bino mibale boyebi yango wana ekreaki le mosusu abanda kobimani abanda kotriche yo nalobaka bongo eza maloba oyo ebimaki na monoko na ye merci na question na répondre yo biso bafere mingi bato voyageaka toka mpena besoin mingi ya makambo banzoto te de nature nalinga mpena nzoto mingi te nde bato mosusu balingaka nzoto elo oza boye olingaka nzoto mingi te tenasala rapport mona mwasi ba 5 fois ba 8 fois ba 6 fois non tu vois donc soit naza na limite nanga onga namoni kite place oyo nakokeli awa comprendre sikoyo mwasi eza ntango sobango ke onga naza na oyebi makambo onga namonaka awa omwasi mpo ajana ndaka libala osouffrir soit babomaki nzala soit mobali alalaki te soit mobali asimbaki te mobali azongisaka boye te nga natia Colette Zemi Colette ake Kinshasa bato nyonso bayebi na quartier oke Colette aza na Zemi ake Kinshasa tozozela Colette na retour ya Zemi
et comment la Kinshasa na benga moi c'est pas ça que na sala accident zemelo et longwe bongo comment bon le bakete mobali wana za puissant à tele marathon puissant ko tsa mutu zemi journaliste so ko pianga réponse bata balabala bato baza na TikTok bato baza na balabala bo pesa réponse mutu a tele matin ko tsa moi 6e non maman Colette alobi bo yebi makambo mona na kati ya ngona na ba paramètres nyonso on parle makambo mutu amona na kati ya ndako yango na taliso ba détail soit aliaka bien te soit mbala ki page bien te bapesa ki mbongo manzaka te ngala ke nautiki ti basali manzaka na palanka toke ba osala manzaka ngala vai na zile basali nga basali to baluki to zungu parla ni même mafuta on comprend ce que toi moi ça va dire makambo ngala mona fa détail makambo vidéo basali bande ko ne ko ba finginga bazo ba kinga na tele mate yango na poser question mobali a tele mate ko tia moi 6e pour que ce réponse pour moi ça kinga Congo yango moni abuka na nini awa sala accident na moto na Kinshasa alonga tikinga awa ya ke Kinshasa ake oteka biloko to sombaki après na ko benga bisika na bona sala accident na kwa ki na moto likolo libanga zembe biningai yango moni na poser question est-ce que mobali oyo atelemaka te yo ndima bala yo mobali atelemaka te ole mosusu mpe bandaki kotelema avant mpo bandi otelema su te mais kasi omutanda otelema eza bakakaka te yango na oloba so omutanda otelema avant aotelema te yo mpe nde oza bo ata biso babibali to wana ata moko obela mpe moroide omo mpe dérange yo nzoto mais so ozwi bakisi ozwi traitement ozongino normal ocomprendre eza basi mosusu aye na kati na ndako na mobali nayebi ke te mobali nanga nde aza boye nanda kotelema mais mobali nanga azwi difficulté c'est que il faut naluka moye mwasi nanga mobali nanga azwa traitement mosusu mpe omonake mwasi aotambola mabe ebomi ye nzoto yo mobali oyebi yango vis-à-vis ke mobali ya mwasi azotambola mabe ake afongoli nzoto ake apesi nzoto ake oyebi ke koaferte mpe yo mobali oyebi yango papa Bertin komona yo to kobeta histoire nde ozobeta boye par rapport bande kovivre na mama Colette obande kozala na indice moko te obande komona avant ke mwasi na yo abimaka déjà bon azalaka déjà na baje moko boye asalaka na balabala nazwa deja bendisi 2 fois mais oyo ezalaki 3e omeka ndesi moko okanga ye déjà nakanga bamessage na telefone kana pasi oyo na mobali oyo kaka nakanga ye na ndako okanga ye na ndako avant déjà toyoti mariage toye navanda na ndako mobali wana nayeba azosola na telefone na butu nga nasali semblant neti naomona ete et après nalali ntango nga nalali et après ye azwi telefone adepose tokoma ba 1 heure tokoma baévénement na ngai yaka ba 1 heure tokoma ba 1 heure bon esprit ebisi nga nalamuki nazwi telefone na ye namoni atangi mpenza komona pasi mayala nazwi photo ya mariage oyo tosala na ye natindiki yango na kati ya whatsapp wana mwana mobali wana arépondre alobi oh mais yo ozotindela nga photo ya mariage na yo na mobali na yo soki mobali no acomprendre ke ozosola na ex na yo ekozala bino ndenge nini ntango ya lamoki na ntongo miyonga makambo nalinga yango te koma yokozwa photo wana ketinde pa relation na nga wana ekrea baproblème ekrela yo baproblème ekrelanga baproblème na beta eti abimi akendaki Kinshasa pa na bango ntango ake pa na bango ake kobeta siko masolo kuna ya lokuta nga nabengi mama na bango na Kinshasa nabengi bafamille na ye bandeko nanga mpe babengi bango bafamille bayebisi fo zonga mpa mobali na yo alongwa aya zongi bato tu na quartier ana Katamba balibere musa bango tu ozo comprendre ntango asala événement wana amemanga mpe biloko nyonso ya ndako akenda nango akaba biloko ya ndako na quartier na Katamba apesa bato biloko balebe bafungoli congélateur bato tu na Katamba bayebi yango bondako mona banyaki pour la deuxième fois ocomprendre oza pour la deuxième fois nga na bande ndako bakei na biloko wana ntango esali ke toke tokomi na sik sik ayebisi nga yo osali erreur il fallait pas obeta bango okoka osala justice yo moko te il fallait wana bango aleta nde asala justice vraiment e na suka nango bachef wana bango bazoyebisanga babi yo oza malamu
même si mwana mbali to bande babi yo faut sambela mingi pesa mwana mbali au respect pesa mwana mbali merci belé pour sauver zaki ngai ngana boma yo ngana tika mwasi na boma yo ba soda ba lobino bongo soda bazolo bananga bazo remercier ngai on expose aki nango no kana le mso ngo boma pe mayala boma mayala ngana kongo na mayala pasi ngana sala dégâts mais mayala so za garçon mo muto esalaka soki pe mkoso osala émission mayala fa sambela mingi poso akuta ndenge na mutu bato ba fudi do bato mita mabe ngana fatiga mayala mais to monaki na ba video obandaki ko beta Mama Colette moi sina yo mais ye fa na beta pende effectivement pour bien muta azaki ya ba ngo protéger mayala yo linga ko beta mayala so ngo sima mayala ya protéger mayala mayala bana ko défendre te mayala comme le roi soso ba mentaba ba mimi na batwa olibina mayala longola bilamba mayala za so mine vanda ministre de roi mwana mtebu boso kama tala kala veli même nzeta liboka obeta mayala mais esprit mo singa so sali bongo yo ki prison fatiga mayala mais le collègue mambo de la spiritualité et esprit bisinga que so sali bongo yondo ki kasho moi ça ya bando fukama bando bondelanga tika ko memangam atiki ya kona tongo bando kone tango bayaki bando kone ba ye na même la vidéo na téléphone na ngai o ka ndenge petit frère na ya zolo ba ke non il faut zobisa moi mobali mbongo libala na ye voilà ben souci na pendele na bengisela kiyo eza juste te ke pona na kize bato pona kize bato ce que tant uta ki na sik to ye to zongi na ndako ngai na bango ba tena ba pasteur na leki na pasteur ngana tikali na lai na ndako na lai na ndako na yesi bonga binga fona zonga na nga place na travail mais butanga ndi mamu ekomi na shoko butika ngana pema engana obenga bino bo ozwa clé anda ya ndako ngana okina ngai yo linga ko bima na ndako na tigele ndako otigela Mama Colette ndako mais na même thématique to femme ki boye na réseaux sociaux et alors on est Apollo oyo yango pina pe na bo longola yango na lati ko to femme boye to moni vidéo bimi olatika Apollo oyo famille ya mwasi na yo oyo yo kanaki mwasi wana na ndako oyo na mobali mosusu baye babengani yo obinga na saki mwa mokia na kula ko venda bako moseka yo mobali susu fo mobali Mario pas Mario babengana ko suko ezaki ko bengana penda te en vrai dire ezaki te non c'est là on a expliqué parce que ça attend yo poser question ça yo mes réponses ezanga si pour permettre ngala répondre na pe sur réalité à verso verso na pe so te mina obenga ba pitso bazawa ba yepe ba ndo expliquer ni le salamaki tant to kende na sik oui ka ba place ba kanga nga ponga na côté prison depuis la taille ba tsainga na kasho banda 8h ti na go ba 18h mutango bimisango tu leader Moussa pour leader Moussa e ba na commandant na za pire na tu vois vraiment tango to zaki kuna tango sika kati makambo sika lobali na ngani nini alobi yo ndongo bozo na ndako sika pesa neti conseil sika lobi biso oboma libala te to boma libala te ba so bon fuko ne ba o mafuko ko so na ba famille ke bo solola tu vois on sik ouais alors tango ça ndi mwana sika bigi ya boma libala te biso photo kende na nini na oma ba penga so ba bloquer sanga conseil babe mona lwangola même mwana na yo même mwasi na yo même lekino même camarade okosimba mona nzoto et puis angolais protéger na obasi oye bien au bien je pense que pour la loi de Ubireta loi de protéger abasi zone de Europe alors babe na ngande bozonga yo faut zwa biloko na yo oke na yo otike na ndako wana ndenge l'état oui par rapport à Angola déjà basi oui mais attentes loko ezata msoko okosala bokosala na mabe na ndako oui pona ko éviter loko wana vraiment éviter loko wana faut zwa loko na yo kende tikae et avec le temps soki bo réconcilier ou bo bongisa nde après bo yebe ozala ndenge mais tant que to komi awa leki na passer adunanga ngafuna kena ser na ndako yo faut otikala awa
mais pesanga idée na eza nini ngana c'est moni na bunga na za ba shop c'est que réponse moko na opeso malamu ezate c'est que na mintu na lingi na ngati tu vois imagine toi le kambo 5000 lelo famille moi si ba tunu peka décision de ezalaka te doit faire faut temps à réfléchir vous tika na temps à analyser eza ndenge nini très bien vous se comprendre na yebisi bango bi esimba te po biso mbana katanda ko ni na moni ko risque na ko salima mabe bozo ebokena et bazwe bakini ba moni pendant 2 jours 3 jours na répondre te na obenga te 2 jours bandi kona basi basali nini baye tant ba yeba kutinga na katanda qu'est-ce qui dit ba bina nga biso to yepo to zwa biloko ya mana to ke na biso bandi ka collect ba yawa po bazwa biloko ya ndeko na bango ba ke na alors tant la fongoli porte ko kota bango ba koti mbala moko ba bandi mamo menace bandi ka collect ba menace yo yo mtu kanga ndeko na bango asa kinduma na ndako na yo ba bandi mamo menace na ngai monde ezalaki so bayebi nde trouble suza baki bazwa nde biloko ya ndako ka bana basi kana mwa petit moko ya mobali bangi bango nga na bangi te na respecte baki neuf mais na respecte nde loi ya mboka nga na bangi te nga na dezamba nga na mwana lunda me na protégeaki vie na ngai na mibatelaki ocomprendre nga na mibatelaki alors ntango osali bongo ngai bon ça va loko ezali ngambo boye na biloko ya ndako bona makambo leka ebisa nga kuna ke soki yo palanga ni bazomi no ayo fosa à prison ocomprendre yango na evitaki na ngai na du mwa chasse wana na sali nini na bimi na ngai na ke po apeti na nga kuna na vandi alors ntango ndenge nga na vandi wana na minute oyo sikoyo tobeta lisolo bien contrat ya ndako yango oyo o contrat ndako fongola ndako yango oyo soki nga naza mario nazonga na ndako ndenge vraiment un mario azonga na ndako ndenge nini question nazopose bandeko na nga na tiktok contrat ndako botala yango oyo sikoyo un mario azonga na ndako ndenge na contrat ndako fongola ndako yango oyo ngai oyo na kati ya ndako soki nazali mario nazonga te papa journaliste soki ozalaki mario okozonga te donc grâce ya document oyo elabisi ke yo mutu ofutaka ndako donc collecte akosi na ye c'est pour cela yo oza na ndako oyo donc bandeko oyo bazolanda biso ndako oyo toza eza place baévénement na nyonso esalamaki donc collecte afandaka awa azalaka awa asali mpe makambo wana nyonso oyo boyebi asalaki yango awa e na minute oyo esalami oyo esalami aza su na ndako te merci beaucoup à toi Paulo dos Santos le guerrier donc Vandamboka Paulo dos Santos le guerrier Belwi le Gabonais Djibodidi Nene Bodri Matadi Union Européen champion Chara boss champion David donc Zala na David Mbero sala bien leader Moussa ya mama ni moi c'est Pembe donc bozala kana David Wembe ne la image ya David Wembe botala réalité à mokili Adisha le sénateur Trésor Maoka botala réalité à mokili baminoko ya Luanda oyebi ke na bosa lo mo fana expliquer eyelinga kasiko oui touti kinto ye eza na frère nanga moko aza na Kinshasa aza musicien babengaki ya Baranko leader mwasi na ye aza pe témoin makambo nyonso leka tokotisi makambo ya voyage plusieurs fois etikali osimba te po collecte aza po to voyage tokende te esimba te leader mosu aza bayeba nyonso na katamboko bayebi mais na ndenge mabe te oza kokondani mingi kaka collecte selo ba propos na yo nde ezobima yo moko en souhaiteke mobali oza kose reproche na nini po eza mpe bajete mwasi afanda boya banda kotriche yo le mosusu mpe yo moko le mosusu bitala nono bato bao po histoire na yo ekoede bato mosusu tofandi boye tomona mwasi azalaka na ndako akomi na ye kosala makambo mosusu eteke yo mobali otoloba awa ke opesaka nyonso azanga biloko te mbongo otindaka makambo nyonso osalaka mais mwasi azotriche yo kaka etake mobali
oza ko se reprocher na nini bolonga na olobano ezabo omoni nature à mwasi ndenge nzambe asala mwasi Adam bazalaki na Eve na jardin mais mokolo ndako Eve asolaka na nyoka makambo Eve asola na nyoka abetela Adam lisolo abeta te alors vis-à-vis que lokola Eve abetela Adam lisolo makambo asola na nyoka te yango makambo le compliqué biso mibali nyonso mwasi atozwi bomengo pesi basi kuta ba président ba obima na bango basi ba généraux ba omona chauffeur azobima abimaka mwasi ya mokonzi mazobima na ye ezaka nga temba liboso okomprendre nini eza nature bali na mwasi na ndako mais mwasi akomana kobima na mobali mosusu eza nature basi eza nature basi eza nature le basi nzamba asalela bango eza pe na koloba boye eza ndenge basi nyonso mais eza na basi oyo bayebi nzambe babangaka mpe kosala makambo wana bandako ya mabala na bango nabimaka nyonso nakendaka bagene na ye libanda masala yango na kati ya ndako na ye te ta mosusu mpe alingi te mobali na yeba nga mpe na ye mosantu te nakozala mpe nanga masumu mabe na nga nasalaka me naolinga nde teke ekoma na matoi ya mwasi na nga mpe mwasi na nga mona vraiment tu vois bosiko soki osala babétise na nga fo ezala ye mwasi na ngai yeba yango te mpe amona yango te mpona blesse motema na nde bablesse ya ngai mpo nga meti yango neti blesse de guerre nakomi neti nyama mona kati aza mazwi masasi na olinga su te nga na olinga su te natuni te soki olinga su collecte olinga su mwasi mosusu omoni makambo oyo opesi nga délivrance naye na mwasi mo tobotana azala na États-Unis tomonanaka te tobenganaka te akenda na mwana na États-Unis ça fait lelo ba 15 ans mais sali ke makambo mwasi wana reconnaître nga bengi nga il faut na rejoindre les États-Unis nouvelle yango wana nga napesa yo wana ngolo ba Nicolette azaki libabe nalobi te kaza libabe mais napesi yo bonne information omoni makambo oyo eyeli nga délivrance de ma part eza na mwasi moko nga nabotani mwana oyo babiki nga naza soki mario mwasi wana afuteli ndako na petre angola nga oteka na likolo magasin makambo tututu momi azala na États-Unis na mwana ngai mais alebisi nga kino ndenge eza na minute oyo fona rejoindre na États-Unis mokona omata na oke États-Unis na obengani ozasi mosika te je te promets lelo mokolo nga na obenga yo okoya osala image na biso limamu nayebisaki yo ekokisani papa vete bato balandi yo okoloba nini mpona bango mwa conseil na et surtout na biso mibali na oyo ocomprendre na vie ya mwasi conseil nini okopesa biso mibali bon conseil nanga mpa na biso bandeko ya mibali eza ke tant tozovivre na basi tala biso kuna tant tozovivre na basi fo tozala mayele makasi epuis mwasi aza kaka mayele mwasi aza mayele kaka koleka biso mibali eloko na olobela yango wana mwasi aza mayele toujours koleka biso mais il faut tozala mayele ya mayele po ndenge topose nga question bike eloko nini oyo ezoreproche nga na makambo oyo de neti nga mpo na ngai eloko namoni oyo reproche nga ezaka soit déplacement na ngai ya voyage mais soki ata na déplace te naza na ndako ila des fois nga natikala na ndako oyepaki ewundi na likolo be palanka natambola na ye te soki obasala mabe akosala kaka mais mo soki atambola na obanga nzambe soki abanga kaka nzambe aobanga nzambe epuis keba na basi oyo mingi abetaka maso amaka bonzambe basi oyo mingi aza soki obali na ndako azoyebi soki nga nasambela oleka yo osambelaka te nga nayebi nzambe nga nabala nzambe oloba na oke nga nasambelaka mingi koleka yo yoyemaka nzambe te yoyebi te nga nde faire attention na basi wana ok koyeba nga oloba na kaka bongo tobine mi yo ndenge nini bando okende priere otiere oyo nga aza ba priere na nga yo oza mopaka na nga na osambela odistraire ngai napesaka réponse mpo nayebisi ye ngai yo na ngai je pense soki olandi na bavideo wana nalobaki nango mpe na bino ayeba ndenge oyebisa yo ke yo oza mopakano yo osambelaka te yo bandenge kotia te yo oza mopakano osambelaka te nzoto makasi yolinga nzoto te nga mpenza nde naza bode nature na ngai po moto amoto aza ndenge nzambe asalela ye nzoto na ye moto amoto aza na baorganisme na ye motu na moto omoni mosala ozosala nga nasala bachaine na batv na bacaméra oyo ya minene ozo comprendre omoni na osala bapare ya minene ona otata moto nauti mosala boye ezaka neti moto auti kalu na mikili tu vois Congo reposer baloso olingo olala boye mama Colette aye atushe ye kaka nzoto tosisi oyo naza batambo mpona pemba tosisi
hein? Moi le basuka na biso so remercier banani. Bon, en tout cas, bah, remerciement, vraiment, ils en ont bossé pas na yo. Nande kwa simbe appareil pour na sima pour na image. Dans les sénateurs, en tout cas, bah, merci, belé, mon frère, na geste au salinga vraiment, na sepeli vraiment makasi, na moussa leader, donc sans leader, mais makamwa mobulu. Vous avez compris, japonais, bah, petit japonais, pas ça, awa, bongo zidane, pas ça, awa, et ça, sans oublier, na bandeli susu Safi Ndonga, Raouli Tono, Corne Musoba, sans compter donc ba relation na tout ya bananera ya Kaf Doge ya Kavuba ya wapi vient na bino azali nga naza Mario te bino boyebi biso bana nuna toka ba Mario te tension normale oso tension normale te to sono boinde tension na normal so tension normale te to sola te hein tension na normal